que ça va chez vous, les amoureux de Bibi Chombombo officiel? Installez-vous confortablement dans le mood de l'émission. Prenez quelque chose à grignoter. Merci en tout cas. Merci à tout le monde qui m'aime. Merci à tous les abonnés fidèles. Bao bazara toujours wana, bazara branché. Pour la Rolanda, chaîne Abisso Bibi Chombombo officiel. Partagez massivement nos vidéos. Aimez, commentez. En tout cas, merci énormément à vous les abonnés fidèles. Mambo manike azoya nango ezopesa chair de poule. Eza vraiment participé mawa kati na mitema. Na ebité elo ni bawela na Kofi. Po ya telemela ka Kofi depuis un certain temps mambo oya lobi awa epesi participé mawa manike abangi na présenté. Po na ya lobi ko dévoiler tout a signé na ye. Et surtout que basimba mwana na yete alobi Kofi aloba na Babia aloba na Prince Babia ke alinga kete ata mokete Kofi aza moto alakisa Babia zela komela putulu to alobi vraiment ambebele awa to ebité bon Babia pa azate to kosamba na moto akufa te o maniki aso bimisa pona Kofi Olomide. En tout cas, et puis si pas si peu marakati na mitema. Soko moni bat bakomi tina niveau ero signé boye. Donc c'est qu'il y a deux choses franchement. C'est qu'il y a deux choses où ils a caché au ngana bino to ebité. Parce que to ebi non Kofi Olomide asala bato epele mabe ba o ba témoigner. Mabe ya Kofi Olomide. Alors, bango monde bazo témoigner. Ngana on chila bino ka ba audio. Bola non ba propos manike oyo ate tuki alobi en tout cas Kofi Olomide azo sala hypocrisie. Azo sala hypocrisie quand batuna ki pourquoi ozozwa mwana ya Babia na musala te. Ya lobi porte eza ouverte anytime ya za na posa ya ko travailler aya na ye muto ko empêcher ye azate donc aza free ya ko travailler. Maniki a tomboki, Abiman, Alobi en tout cas. Elle a dit vraiment beaucoup de choses. Tout le monde a dans la bino, tout découvrir ma mounini, oye Alobi na kati. Et jusque-là, Kofi Olomide a silencieux. Parce que il y a d'autres accusations, et rose en ont il y a Lukuta, et rose a paix fondé, et rose a la paix à solo. Alors jusque-là, Kofi Olomide a tiré le silence par rapport à tout ce que Batuba Lobaka na kombonaye. Alors, je vais mettre le vidéo. Bolanda, tina suka, bo meka mpe koyoka bino mona matoi na bino moko. Est-ce que mambo maniki azoloba eza ya solo to eza ya lukuta? Alors, il y aura de vidéos qui vont suivre. On a Rolandi Sabino ba vidéo, il y a batu ne ba témoignage na kombo Kofi Olomide. Il y a une vidéo ezawana. Mutumo azoloba Kofi Olomide ayina fali po pona ndenge moko osakana te. Depuis premier album na ya sala. En tout cas pour mambo somo na ebité interview au Kofi Asali Mikolo et ningisi lisusu marambo. Alors mes amours les abonnés de Bibi Chombombo officiel nga nazo tikela bino bolanda ba vidéo on nazo proposer bino et puis on se retrouve tout juste après à la fin de la vidéo pour commenter. Tu es là pour la première fois. En tout cas, abonne-toi. Clique à la cloche de notification. Tu as besoin de la publicité, de la promotion. En tout cas, n'hésite pas surtout de nous contacter, partager massivement nos vidéos. En tout cas, merci énormément à Bino Babone et à Bibi Chombombo officiel. Alors, sans plus tarder, télévision et radio té, to landana nous, ma vidéo nous a proposé Bino et puis on se retrouve tout juste après. Let's go. Et puis tu vas pas toucher à cet enfant. Ma producteur m'a fait belé, ma label laissé belé. Ma Najou baza, ma Kings baza, ma Fali baza. Prince au bête dans le quartier. Yo tinda Cindy a finga Prince, a finga Babia faux chanteur. C'est un Babia longwa kat. Lelo lingi ozo mwana ya Babia oya ko tia place moko na muta finga papa na faux chanteur. Boyemba. Bino, boyemba boyebi. Boyemba bo banga ni mon pipi. Eh ya. Omoni volcan, eh ninga bien na sama bili.
qui pan vita moto linge bima bokoma banga bino so bokom na cede bino yete na lala te na moi na lala te na mutu na cede te wana za mwana na ngasi le fruit de mes entrailles bolulo bande bolingi bo montenga contre yete o montaka nga contre famille ya babia ngam na pesa ya babia drogue mais o yebi place babia azwa addiction na ye bo yebi na makambo leka na frontière à 6 o yebi ndeni babia kenda boloko o yebi place babia bagutisa yango o yeba ke ti ozo pesa ya obima te pose faiblesse ya esprit na ye yango pesa ka ye cocaïne mela. Mais tu viens ici dans le plateau, tu dis que non, moi je suis la cause de la chute de mon fils. Attention avec moi. Tu sais quel mal tu me faisais. Depuis mon enfance, on s'en rend qui est ton problème avec moi? Oh, il y a dit ma camarade à Dubaï. C'est quoi ça avec moi? Qu'est-ce que n'a boy? Soit on a n'y on a là-bas, on dit bon ça va te foutre à yo. Le problème, mes amis. Aussi sango. Nga, aussi sango. Nakati. Pas manger c'est babia. A futa ini. A pas bilo ka pesa quand même la peau de sa vie na futa kai. Gelo no montinga contre moi nan. Bongo babia. Soyebi. So Léon se retrouve dans la situation à cause d'un papa babia kufa. Tika biso tofa na kimia koyaka na plateau totanga komba presse oyibi obenga na ye boyo lobani boyo kolinga kete oloba alobani boya linga kete mwana ya muningo lobane fara olinga kete prince sala ye nini po alobani ka fali ko sala ngote même na so na fali même wata sala ngote alobana prince face à face mais va y rendre témoin. Et puis, on va ici, il pendant de 8h à 16h pour le banner à 16h qui n'a pas côté koyara arrêté. Et puis, tu viens ici, tu fais l'hypocrisie. Christo beaucoup aider na réussir bo pesa ngai papier mo. So lingi mobali, il faut respecter. Le respect est sacré d'abord dans le couple. Quand tu prends les histoires, oh yo kuti na ndako ya muninga, oh yo kofanda locataire, pos singa locataire na ndako za ya batu, ya mo futedi. Neti nga na koko fanda na mon frère te nga so nazaki na fanda kuna te ndako muninga lala nabi est-ce que ya yebi biloko nini ali ya kunda na 7 ans ba otonga ndako wana na saba beton ngodi bat bakufaka ya singi obima zero nyoso na osala eza babenga ngo babenga ngo liyongi okolela na kiti ya plastique zela na biyebisa ki liyongi liyongi ko keloko eza yo te mozoni olinga lakisa biso ke eza ye bana ya kofi nyonso batalaka mon frère so lingi mobali o azana biloko bana batalaka luka basombela yo falo za na ndako no mona ma campagne basalela o piscine bakoma mélodie na kati bakomi mama si nenga benga ko mama si yo kufela mon frère za yo mon frère za yo te ya goda bandaki ali ya ye ko silisa batongi ye mutapesa ba ide botonga piscine awa te bosala boye azolongwa nini awa ya vacances ta bana naye yo kanisa to bisoko bimisi tango bimisi biloko na ye na ndako no kanisa bimisi pouvoir oya akunda na fondation buka ngo bimisa po akunda so siko akunda pouvoir na fondation to ça c'est konde moi c'est Sonia zalaka moi c'est Sonia obomina no orchestre olinga mobali yango te obomina musala na ye ozo bundisa ba danseuse banda quartier la te banana madame ali boso bundisa danseuse ola nana danseuse mbangu na miso bato obeta mobali yango bakona linga ke ba bisu bi poe nyoso omoni kofi mama na maître obimelo te obimani lo te so mobali opesa ba bisu papa malo banu na dingi opesa na ye lo te bomo misu na bolingo. J'ai une petite question. C'est limite une demande que je vous fais, même si je sais que c'est demander l'impossible et que, en vrai de vrai, je parle en vain, mais c'est pas grave, faut que ça sorte. Hein. Moi, je suis comme ça, faut que ça sorte. Serait-il possible que vous puissiez arrêter, ou du moins doser, les surinterprétations et les mauvaises analyses? Voilà. Est-ce que c'est possible d'arrêter de maxer, genre littéralement? Vous êtes tout le temps là à base de ouais,
elle a posté ça. Donc ça veut dire que, qu'est-ce qu'elle veut nous faire passer comme message? Ah, elle est là-bas. Donc ça veut dire que, ouais, mais c'est sûr que, ouais, non, 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 non. Et des fois, les choses ne sont juste pas deep. Vraiment. Vous partez voilà, quart de tour, je sais pas comment je peux appeler ça. Pour rien. Genre, c'est-à-dire qu'il y a juste rien. Mais vous êtes là, ouais, ça veut dire que, ah ouais, non, mais elle a poussé ça, ça veut dire que tu veux récupérer, Non, 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 les gens vivent. En fait, c'est aussi simple que ça. Les gens vivent leur vie. Et puis les gars, franchement, je vais être honnête avec vous. Il y a une partie de moi qui trouve ça très drôle. Vraiment. Je trouve ça rigolo de voir les gens s'émoustiller, s'agiter pour si peu, à chaque fois. Littéralement. Et je trouve ça même flatteur, en fait. Parce que voilà, les gens ont un réel intérêt envers ma personne et ce que je fais. Et puis c'est le game, c'est bon bref, on est habitué, c'est comme ça. Mais il y a une autre partie de moi qui trouve ça un tout petit peu triste et désespérant. Clairement, c'est le terme adéquat. Je trouve ça fou, en fait, qu'on soit aussi matrixé. Littéralement, les réseaux sociaux nous ont bousillés. Et je m'inclus, hein, je me mets dedans parce que c'est ma génération. Les réseaux sociaux nous ont bousillés. En fait, j'aimerais vraiment vous rappeler que certaines choses sont faites innocemment. Arrêtez de chercher du vice, un message caché. Oh, c'est sûr que... Ah, c'est nanana. Non. Hey, les gens, ils vivent. Les gens vivent. C'est mieux là. Les gens vivent. Les gens vivent leur vie. On va pas s'interdire de faire certaines choses parce que ça va être interprété comme ça, parce qu'il s'est passé ça dans le passé, parce que... Mais non, en fait, la vie continue. La vie continue. Et, dernier petit point aussi que je tenais à rappeler, à vous rappeler, on n'est pas tous pareils. On n'est pas tous pareils. Vraiment, je sais que beaucoup se font une idée de moi parce que voilà, ça leur fait plaisir et parce qu'ils aiment bien le tableau qu'on dresse de moi déjà. Mais on n'est pas tous pareils. Hein. Il faut arrêter de penser que c'est sûr que non les gars. Faut avancer. Faut avancer. Moi, je suis un esprit... J'aime bien dire ça, je suis un esprit libre. Si j'ai envie de faire un truc, je le fais. Si j'aime un truc, j'ai envie de le repost, j'ai envie de machin, je le fais. Ça me plaît, ça me fait plaisir, je passe un bon temps, machin, etc. Je le fais, je ne vais pas m'arrêter, me stopper, me bloquer parce que X va penser ça, parce que... Non, les gars, les gens, ils vivent. Laissez les gens vivre, arrêtez de tout le temps surinterpréter les choses, d'analyser, de machin. Arrêtez de vous casser la tête pour rien, il n'y a rien. Il n'y a rien. Vraiment, arrêtez. Bref, c'est ce que je pense. Même là, je sais que cette petite vidéo-là, j'en dirais, ouais, c'est justifié. C'est je me dis, ça veut dire que, ah ouais, franchement, Didi, c'est bon, Mago, arrête. Voilà, pardon. On est fatigué, on est crevé. Anyway, bonne journée à vous. Et puis voilà. Bon bref, voilà, le message est passé. Je pense que je peux pas être plus clair et plus explicite que ça. C'est qu'ils ont un minimum de bonne foi et franchement, ça demande même pas d'avoir une grande intelligence, mais bon, voilà. Ceux qui ont un peu des cervelles vont très facilement comprendre et le message passera. Et pour les obas du net, les gens de mauvaise foi, bandokiosor, voilà, bandokiosor là, s'ils comprennent pas, ils comprennent pas, hein, c'est la vie, on va pas les changer. S'ils veulent remixer, ils font ce qu'ils veulent, je sais pas, ils prendront le truc, et puis, elle se prend pour qui? Elle a la poli, putain, et tout, son père et tout. Vous faites ce que vous voulez, vous paraissez fous. Franchement, je vous vois comme des fous. Bref, vous faites ce que vous voulez. Voilà, juste, Didi n'a pas parlé. Didi n'a rien fait. Didi n'est pas là-bas. Didi vit sa vie. C'est tout ce que je suis en train de vous dire. Voilà, ne m'inventez juste pas des réponses. Et puis voilà, hein. Bon Hunger Games à ceux qui jouent, bonne guerre à ceux qui font la guerre. En tout cas, pas la guerre. Je fais pas la guerre. Ceux qui ont été payés, mangez aussi votre argent. Je vous comprends. La France c'est dur, l'Europe c'est dur, même l'Afrique c'est dur partout, c'est dur, la vie c'est dur. Mangez votre argent, là. À ceux à qui ça profite, profitez. Ceux à qui ça divertit, divertissez-vous. Faites votre vie. Faites ce que vous avez envie de faire.
Et puis voilà. Et puis voilà, ceux qui ont creusé le trou, eux-mêmes ils savent comment ils vont sortir du trou, comment ils vont reboucher aussi le trou. Eux-mêmes ils savent. En tout cas, moi... Ah. Allez, ciao. Il y a autant de vieux aux amotema mabe, aux amotema mabe. Au lingara progrès à ba petite. Talent ngana yo na studio to fandi to calculer mbongo ya fali. Ngana yo, bouya, fali politique à peu près 30 000 euros. Ayembeli ba musicien, ayembeli batou. Donc, à combien na 45 tonnes. Balara boki boki batou. À combien na 70 tonnes. Petit la comme mon comme star. Allons on est gars. Allons on bouya moi allons. Mais t'as là vraiment. Mutasa la rapana yo. Asala rapana yo. Pourquoi qu'on calcule mbongo na ye? Les là c'est l'album fali. Meilleur album. Ozo se plateau comme ko bandila banda ba studio pour ça. T'as le fali. Mais motema na eza mabe. Au calculer mbongo ya fali ngana yo na so ko solo makambuti na so ba ce qui est vrai. Nga tout na lobby bande ko langa ba tout bolanda ngai ndena lo babwe. Tout on a lobby de bande eti na suka na koseli kofili kambo côté. Na fingi pe kofite. Mais na lobby tout vrai. Pour écoute eza ebele sur na lobby bo kanta na fingi. Mais na liko lo bangote. Na ende ko réclamer kofi azwa kinga mbongo na ngai eza ngai po na zoka batu bakomi na ba point que eza concert ngoza ina ngoya kofi mais vieux ndengo na te 3000 menace bandi to bandi menace vraiment na manka qui na manka qui penza po ça ne ka mutu tu mais eza ki wala vraiment na manka qui batu tu ba ebi na beta ke likofi eza manquement vraiment na sala qui mais tellement nazaki na kanda makase tinda na beta no likofi parce que poto me kozona solution na mona ki solution zo makite ngala bo sava ngala ke produit eloko na ngai parce que na yeba ko teka na sali cassette pour na réutiliser kofi na sali le cassette pour na yeba ko récupérer mbongo na ngai on a bimisa ki na ndako na ngai imagine toi yo bimisi ba 10 000 euros pour gagner 3 000 euros est-ce que ça la vraiment au bimisi 10 000 euros pour 3 000 euros aux autres 10 000 noté à 3 000 euros et ça l'a raté alors tokomi après sindengwa na yango na zongaki mais eza motema mabe vie na ngai oza maladi grand frère oza maladi vie na ngai oza star ya munene oza star moko oza ba décennie oza ba kora oza artiste moko ba respecter ko partout mais ozo yebate oza maladi pourquoi oza maladi na peso ba exemple moko mike pona l'action que oza maladi okenda pa Omar Bongo ben invité bino bolia na restaurant pas Omar Bongo bozolia batia balutu or aussi ce kolia balutu na yo lia or oyiba balutu elele la na porte bazong c'est là oya na ndaku na ngai moko na ndaku na ngata na zana kaemba to yena yo na tiko na salon na koti na toilette même pas 2 minutes na bimo na kuto na chambre na nga na garde robe mwasi na nga ba t-shirt mwasi na nga na nzoto na o déjà to kena na denar oko somba bilamba ya 30 000 florins mais oyiba ba sentir oh ngai me vieux na bi oh dete bimo buya na betu ba sentir yango munya petit ki diba na betu ngai me vieux ya ko ba sentir ya combien 100 florins na bi vieux bo so ba kanga ibiso oh amen ngana kima ngana benda na peka netika to benden ba moko yango na zo expliquer que vieux oza malade vieux na nga kofilo mide oza malade va te faire soigner vieux luka ba médecin oza traitement oza sérieusement malade t'as même voir moi na ndeko na yo moko ngana yo parce que on veut batimi bazo bake buya makambo zolo baza solo to vrai na yebi gravité makambo tout na zolo ba na sala be preuve nango to fandi na chambre moi na ndeko na yo na ba 1h du matin preuve anem yo soit disant moi na ndeko na yo ozala caleçon ya muke ya bleu ola ti caleçon muke na kata chambre moi na ndeko na yo nazo ngala zo comprendre non idée ni neta buya pechango pe na dana na ko betela nga eleka nango makambo sala kezo la seko oza maladi ta oyibi ngambongo nanga okimi oyibi na des ozo kima na des autres oyiba ozo kima na bescale ozo kitambango na ba ascenseur ozo kima mbango oyibi ngambongo nanga oyaki na kasamoto oyibi t-shirt na kasamoto il y a pas longtemps où oyiba t-shirt na kasamoto na Hollande oyiba ba ceinture okena pa bongo kuna oyibi ba lutu elele la yo makamutu na zolo bana oyibi ke na zolo ba vérité mais dans l'équipe de pour la fingao vieux zoua traitement vient na ngai ko follow mide grand prêtre zoua traitement pour oyeba ko garder star na yo parce que tu es sérieusement malade sérieusement une fois pour toutes yo zoloba voilà non senga na Kofi Boy aleka na TV oh bola nanga
Claude Bols. Na osenga na mama Kofi na osenga na Kofi boy. Mama Na bosanaki. Na osenga ne boy. Aleka na TV. Ayebisa biso eloko nini ba wile na fali réellement. Yango pe to metuni ba question. Soki alobi te. Tokoya oloba. Oh, ba bombeza. C'est que yo yebi mukile kokufa. Séparation ya fali na Kofi aujourd'hui. Séparation te. Bon, il aurait na yebine. Kofi na fali ba yo ka. Yango na yebise beso zo talanga. Gamu pao. Na yebi nanga déjà. Oh, na yebi déjà lo yo, e sali sa ko makambo wana tu. Na yebi loko e sali so be monsieur belé le kwa sele yo. Na yebi loko e déranger na 2021. Ko banda 2021. Si lelo. Makambo mona na yebi. Oh, fo yebisa biso eloko nini oyo esalaki yo na fali boyokanaka te oyi na fali makasi boye soki olobi yango te alors moi je t'ordonne de fermer ta bouche et de ne plus parler na kombo ya fali na ko démolir ye. Mais yo expliquer biso pour mango te na koyeba te. Est-ce que ça problème spirituel te na ye moi yebi déjà place ça yebi ya on a lobby boy apekisa na yatika ba mission na komba faso tout question fallait pas na nyo batina loba na ngate apekisa na batu na ye. Oh, parce que soki a lobby lo ya yine la falite ngana ko ya ko lobango pe na mimana ba preuve. Ah, trop c'est trop. Fallait à sali yenini. Fallait loba fallait mimanga munini. Eza pe na sérieux. Mam na loba. Na tie pour moi qu'il sérieux. Na tie Pati Ambroise. Oh, témoin. Pati Ambroise. Témoin na makambo. Ayebi, maman na yebi, ye pa yebi yango. Oh, Alexis Rich. Na tie c'est comme sérieux. Pati Ambroise témoin. Pour na mona Pati Ambroise pe na Quadra Koraman. Moni fali pour aller bien. Moni fali c'est parce qu'il est bon. C'est parce qu'il a un bon cœur. Mais ce que c'est un rappel que beta ba plan mutala les là. Ah, kirita jemuke. C'est que yamine neza na sima makambo toloba. Eza. Donc yamoni bato ba lobelaka kwa nani verambo ba keba makasi. Ba omi mangam. Po eza pona ba onto tout ba bombo wana nde ezake retour ezongi la vie kuna eza pona ba. Oh. Et puis yemo pe vie atiko sa émission. Na komba fali. Asani be émission mais atika na ko soki ayokite. Pati Ambroise témoin. Abengaka venati lokolepe. Ye viram. Baza témoin mambongo na oloba. Ona yebi. Mais quand dévoiler biso ta muki ko ko dévoiler tes ba on est ba secret d'état. Et bima kaka tant makambo yindaka. Po yindité, aux avec cadrage. Vous comprendre. Verambo soit ça mon bal ya solo parce que il y a un vrai homme, un vrai mec, hein, un petit bonhomme te OK ton limi. Yo un vrai mec, un vrai mobile. Loba et loko nini yo yini la fali. Tout d'un coup. Parce que c'est mon fali, comment comme ça fali, comment on va bien ma fali. Parce que bon tout na et loko nini sala ya ina fali tout d'un coup comme ça. Pour la même vidéo moi je circuler au coffre au loba qui fali pour pendant Cindy Baza ba meilleur musicien baleka na quartier la tête. Mamunyo solo pour na fali en lui pour na Cindy lego. Vers bipolaire. Kofi vers tergiversal. Ah, vous comprendre. Azo ko yebe loko lingité. Kerite nchipi. Ngai so nazaki virambo. Nanga na kimia. Na motema wala muzama pesa ngana na sengo. Parce que au monde que na orchestre nanga mutu moko bo leka awa azalelo na succès pour les kabatutu. Pour na omona que lelo collaborateur nanga on a collaboré na ye. Lelo aleki batutu na succès. Te alobi fallait otika la mwa musala na ye. Atika la kozala mwa na musala na été. Faut to bengo patron. Na entreprise, faut attendre ba part, faut au moins na 80% ba part ya yo moko. OK. Au moins na 90. Et que mutu muso aye wane obenge travailleur. Mais soki ena eke entreprise oto na komono mais wana mutu moko ba pesa 70-80% à travailler en hôtel, à collaborateur na yo bien qu'entreprise za yo. Donc on a fallait tirer là aux travailleurs jamais collaborateur direct ya Kofi. Ya omoni mo pa loba ke un garçon moko asa un peu particulier. On se comprend. Un collaborateur direct ya Kofi.
Ah bon? Vous comprendre? Et que Kofi arrête et traiter fait des mois dans Moussala. Un peu de respect, monsieur. Fallait retraiter mon Moussala, les lots, à l'équio. Peu Moussika. Ah! De très loin. Fallait l'équipe Kofi. De très loin. De très loin, Kérit. Les lots fallait l'équipe Kofi de très loin. Na nyonso. Bana Robimisselanga manko si mamanko. Nano l'action, comment fallait l'équipe? Lelo na chikonto loba. Comme kakutu te mutanzala mutapasi. Na famille na mutu moko ta vivra bien. Le grand mon pao. Na famille grand mon pao. Obo benga grand mon pao. Et na mutu moko ta vivra bien. Preuve année. De to so no boy na Edmonton na Canada. Tutu roba. Abwa kingunda. Azolala na salon ya ndako batu. E mukolo ndako wana mutu nanga. Oyo panzeri. Nabi misa photo tout roba. Nabi misa photo tout roba. Non. Mutambon arabon. Non, pas jusque là. Tout roba, c'est son frère. Ve Joniko. Tala Ve Joniko. Bo Ve Joniko a vivre à ma Ve Joniko lelo ayina frère na ko le kabatutu. Parce que ba Ve Joniko bazanga na ba $50. Ve Joniko atanga. Nazo yebisa kasi ya mwana nezoka musabat. Patron za bongotin. Entourage nenini. Ba malonga poto ndimaki aza patron na kino na entourage na ya na propre vina biso tout roba sope leki sope yaya actuellement de to solo no boy abwa kingunda na Canada na Edmonton bazotanga komone po leki na ba émission akomo luka ba buzz na ba émission totanga suba komo na musique et bon na musique boko kati na Afrique ngo ba yebe na ndé ayebani na ba koko o baza mibali ba camarade mobali na e ba koko o ba na Afrique ba camarade mobali ba camarade mobali ba koko nenge maona koko wa ba koko ce sont des cocos des grands-pères ayebani ba grand-père des pépés d'Afrique da wana grand papa ta ko ba na Afrique ayebani te ngana ayebani ko leka sindi na Afrique yo bien monté kane na abuna ayebani ko leka sindi na Afrique. Moi, c'est légende après. Légende, t'es dans un pays qui est dans la légende, t'es tobané kolba bon poto ça tout est à l'aise. Asa légende, asa légende, ba légende les a fallu. Oyo ba tout ba lobakango. Légende. Na flamme akenwe légende. Akuta na légende. Azonga légende. Mais bref année. Ye mutazolo bake le quoi fallait l'ingakete le quoi sope net non ya na côté wana lui qui dit que oh non boy ye bisabiso à chaque fois maman lia abane ko silikila ye pour na dossier na ye na sindi à chaque fois maman liana abane otomboka ane ko boya po maman lia aboya mbalebele à chaque fois maman lia na boya ye abane ko senga na fali abondile mama lia ane o senga na fali a sengela ye pardon a sololela ye et pas di bisto na et pas mama lia pourquoi on senga on ba voice na ba audio ezali ba voice na ba audio za oyo Kofi abane ko senga fali a solo le fait que fali sur la bien mama lia le fait que sur la bien na di bisto ane vraiment donc ko senga na fali ensemble que fali a sengela ye a solo le la ye le roi dit voilà le roi dit sur la bien na fali a respecter fali makasi le ko la mama lia a considérer ka fali makasi a respecter kae ane ko senga ke mbala oyo mama lia limbisa Kofi c'est pour fali oh mbala oh ba didi ba limbisa ye c'est pour fali parce que le fallait zali le roi la pont ya couple olomide il était le roi ponté soit le roi ne ba négocier ba service trop pas fali le lo comme quoi accuser fali wana mais yé Kofi na Blanchard Mosaka ba solo la kata ayina Blanchard Mosaka ndenge nini bakozwa kabla na Mosaka sombela na bla na Mosaka mutuka ça va même à l'époque si je me trompe akena même musika olobake alongola bla na Mosaka kombo ya bla na Mosaka comme ça moi na soki ya mama nana yena Jude Mpiana tout le monde sait que bayoka na raté comment ba retrouver na junior ça montre que le vieux c'est un mytho. Non. Oui, c'est un mytho.
C'est un menteur. Naïma m'a expliqué, j'ai raison. Yolbake, c'est un mytho. C'est tout simplement, ils ont jalousie. Mon thème mamabe. Jalousie envers Fali. Bondoki. Envers Elere Imago Fali Poupa. Lelo, Kofi Olomide a confirmé bisoke. Yende Penza. Alingara Falite. Parce que Fali a ça la preuve, il y a nyonso. Yakolakisa que il respecte. Oh là là. J'espère que Bissonian soit au lundi. Ma vidéo ya Kofi Olomide, bandeko pesi pasi pe mawaka sa mitema. Dans batu nyonso, presque batu nyonso. En tout cas, moi, beaucoup de gens, baza ko ba pona Kofi Olomide, baza ko loba mabe na ye. En tout cas, pesi pasi franchement. Et pesi vraiment pasi pe mawaka sa mitema. Nzamba lola sunga. Nzamba lola batela bango parce que Mamboyo, ils ont vraiment passé. Apparemment, tout le monde s'est levé contre Cindy et Kofi Olomide. Hein. Apparemment, batu nyonso. Batelemi pona bango. Batu mingi, bazolo baga mabe na bango. Mabe o Kofi asala. Cindy, moi si mabe, ana maîtrise te, bazo use ye, boy na boy. Apparemment, tout le monde batelemi. Bon. Nane loko nako lobate, boki manike a lobi, donc manike, ba douleur nyonso ba passe nyonso Kofi asala e asala mobile nae pena mwana nae azoko kate il est vraiment signé nae man qui a signé ne soko kota prison a kota nae prison mais aloba na Kofi vérité en tout cas pesi pasi pe mawa nzamba sunga vraiment mais en attendant bato bazo sala sa ba polémique pour na Kofi Olomide yo na Kofi Olomide azo enjoy nae azo enjoy na vie na ye na mwasi na ye bazo mata bazo kende Dubai aller retour up and down. Alors nzamba sunga tokoloba nini nzamba sunga bango nzamba pesa bango makasi donc toi ne lo mususu biso tokoloba te toi ne lo tokoloba te parce que vous savez tous ces pays ici bas Kofi Olomide asali pe bato belé mabe wana toko marché ba monter asali bato mabe ebele lelo oyo akomi kofuta yomba lobaka tous ces pays ici bas oui Didiston est moko azalani na raison malgré débordaka mais mutu boko ta kolingaka mama moko boye mwana musala na bino ou bien travailleur ya papa na bino moko ayaka comme ça là aye boye akoma yende madame elelo mama libali kufi malgré mabe ezala malgré pour entre bango il y a toujours de problèmes dans le couple mais toko condamner ka mutu moko te ke azaki mutu mabe donc bango nyonso azaki na problème bango so azaki na problème ya couple en tout cas nzamba likolo asunga franchement nzamba na likolo asunga couple wana nzamba na likolo apesa bango makasi en tout cas je ne sais pas quoi dire franchement na ebité eloko nini onga na ko loba nzamba likolo abatela bango asunga bango apesa bango makasi. Alors, merci Nabino Bato Bolandara Biso, Boyoki, en tout cas, Mahambo Belé, na chelibino na vidéo a donc, dans ce qui est vrai, Kofi, ana ma bébé, pour ceux qui battent belé, ba ou témoigner comme ma bé oyayo, dans ce qui est un problème. C'est que c'est toi le problème. En tout cas, Nzamba Sungaye Kofi, Nzambe vraiment a Sungaye. Asenga mokili pardon asenga bato nyonso salama be pardon parce que ezara bato nyonso te baza lukuta non il y a aussi de ces gens là oyo balobara vérité par rapport à Kofi Olomide. Alors merci beaucoup Nabino, merci d'abonner fidèle à Bibi Shumbobo officiel, partagez massivement nos vidéos, aimez, commentez sans oublier la cloche de notification. Quant à moi, je vous retrouve next time avec un nouveau numéro de votre émission 100% News et Analyse qui est présentée par moi, votre humble servante, Bibiche Mbombo Plasma. Merci beaucoup et à la prochaine. Bye bye.